Zandenga JDK John Diamonica Nzambe ya mwana moke. Viens dans mon port, mon konzi Koffi Olomide, les jeunes patos. Ornella Yowa Kabongo. JDK mon port, mon konzi soda poto. John Diamonica. Mon nombalo mon ata moto akolinga baninga pa za moto monene ya kosunga ninga. JDK mon port, mon konzi. Balo baba linga te yonde. JDK mon port, mon konzi. Abonnez-vous massivement na chaîne ya JDK Mopo Mokonzi. Mon nombre na mposa miliki mpa bolinga bato. Ba congolais na ba français bandimi ye. JDK Mopo Mokonzi. Batikaye afanda na ngwende na ba conseil ya malonga ozo sunga mokimo. JDK Mopo Mokonzi. Batikaye Yende soda poto. Mbote na balandios ya JDK Mopo Mokonzi soda poto. Merci na patience, merci na confiance et fidélité au groupe Sakasona bino ya Mikili. Andeko na elibino ba sujet moko et ça passe. Ba sujet oyo na omitu na question oyo peuple ya ndenge nini, oyo peuple ya mutindo nini, peuple akokoma na motema na niveau oyo ya ko déshabiller ebembe. Andeko na ngai ba congolais na yebite karma oyo ekangi peuple congolais, na yebite peuple assemble la lokola congolais azati. Peuple azana makasi mabe ya kindoki lokola congolais azate. Peuple amela masanga lokola congolais azate. Peuple azana motema ya mabe lokola congolais azate. Et pourtant na ba nation mususu, na ba mboka mususu pe tozomona ke ba makambo mabe pe zali même awa na France. Jusqu'à ce jour na poto vandi. Makambo mabe pe zali ebele na ba mboka mindele partout. Mais il y a biso ba congolais leki. Andeko na ngai. Na osena na ba oyo ezali mbali boso bo s'abonner rapidement. Bo s'abonner gratuitement. Ko s'abonner za nango ofele. Bandeko na ngai, merci na bino surtout obolinga sona na Mikili. Merci, vraiment merci. Na ndenge bozali ko continuer ko s'abonner, ko sala ngai ba remarque, ko pesa nga ba conseil. En tout cas, vraiment, Nzambe alola apambola bino. Bandeko, avant na kota bina na muzindo, na uti kozwa ndeko moko abengi ngai, azali vraiment muto oyo alandaka ngai. E onga na lingaka soki muto abengi ngai, na yebi ki aza na ba conseil moko ya bien, ata ya mabe, mais na olingaka na tanga kombo na ye po bato bayeba ke okoyino ko benga soda ya poto na ba conseil to na ba remarque na ba reproche ozalaka le bienvenu ou bien la bienvenue naza wana pona koyoka bino. Na uti kosola na maître Nico Jack Bauer oyo ya Boissy Saint-Léger na région parisienne na département ya Val-de-Marne, 94, na 9-4, Pessingaï ba conseil, solo na très bien, alandaka ngai, alobi na nga solo ya poto, kolemba bisote. Kaka nenge maître Alain Lyon, na Sanois na 95, na Val d'Oise, alobaki, kolemba bisote, na kolemba binote. E bandeko na ngai, makambo zoleka na kati ya communauté oyo, ekomi karma, ekomi kindoki.
ndeko moka mwasi na Sergi Pontoise na Sergi awa na Val d'Oise na 95 ndeko moko ya mwasi muninga ne ya mwasi akufaki ndeko na bino ozo nyokola baninga nayebi te ezali nini vraiment ba Congolais, qu'est-ce qui se passe? C'est quoi le problème? Muninga na yo a mwasi akufi ndeko na biso ya mwasi na kombo ya Cynthia na Sergi akei kolongola muninga na ya mwasi akufaki bilamba nyonso atiki bolumbu bandeko na ngai bolanda ona koloba na bino c'est la réalité ezali histoire vraie na minute oyo bauti ko porter Cynthia plainte na famille ya Mowei alongoli Mowei bilamba nyonso atiki mutakala akangie ba photo asali ba vidéo et plus grave pour les na réseaux sociaux plus grave afongoli makolo nitaka kokufa afongoli makolo a filmé tondolo ya mutakufi bandeko na ngai maintenant on mituna mais peuple yo il y a quoi? C'est quoi le problème na peuple yo? Bandeko na ngai mais c'est quoi le problème na peuple yo? Makamu nini bozo ko sala nini on continue na cerveau nini continue na cerveau aujourd'hui pendant ba image ya mutakufa ndeko na mwasi au publier partout nzoto ya Mowei au publier mutakala na ye naebite soki za nini bandeko na ngai ndeko na msia mwasi kombo na ye Cynthia oya sali makambo yo a filmer ndeko na ya mwasi mutakala naebite soki za mbanda na ye soki bazali ba mbanda soki ndenge ni pe na ebite mais na motema mabe oyo ekozwa image ya mutakufi mutakala na ye akufaki na bilamba yo longoli bilamba nyonso tike mutakala ozi ba image ndenge nyonso ba photo et puis oyena ba réseaux sociaux obwaki bandeko na ngai oza kindokite na tunika question oza kindokite alors wana ya liboso oza information na libino ya mibale ozali euti na République démocratique du Congo na ville ya Likasi ndeko mobali akufelaki mwasi bandeko na ngai botala makambo ezoleka na mboko oyo mais nazoyeba te eza nini kindoki oyo bakisho bozolukaka eza nini ndeko na biso ya mobali mwasi na ya kufaki na Likasi na kati ya République démocratique du Congo bake kokunda mwasi ndeko na ngai bake kokunda mwasi ka lelo akundie leo na moi na butu ndeko mobali kolo mwasi alandi na cimetière na nganga na ye azwi mutu mobe o basaka na ye bakisi baoluka soki mbongo baoluka soki akoma soki riche akoma soki milliardaire soki millionnaire pe na yebi te bakei kofongola cercueil andeko na ngai mais nazoyeba te peuple oyo respect bawei eza susu te tozobanga na biso bon nazo comprendre te eza nini Deshodenar TV ezalaka nini nazo mituna Fiston Pelende Tata ya Sedek Radio Lokole mon ami personnel José Yung l'homme simple oyebisa ngai bandeko na ngai ezalaka nini tokokoma na mitema ya bosoto na niveau oyo c'est-à-dire que oke pendo fongoli cercueil obimisi corps ya mwasi na yo olongoli bilamba balatiaki ye obandi kofi batondolo mais bandeko na ngai mais nazoyeba te eza nini pepo oyo nana ngo loki pepo oyo eza nini ndeko na biso mwasi bovandaka na ye ofi batondolo so lemba mais akufi oke kofi batondolo ti na kati ya cercueil na cimetière atiki na mutakala afi bitondolo alaliye na nganga pembeni basali ba cérémonie na bango basisi azwi elamba balatiaki mwasi wana ya pembe akati mwa moso moke asimbisi nganga bakangi cercueil bazongisi batole wana batiaki mpona avant basala tombe ale ndeko na biso ya mobali asumbi mame Anita Molenbeek
Molembeka Banita, Yoka Masolo. Donc, Ndeko Sisi a soumis l'ikolo ya tombe ya mwasi na ye. Alors, on se pose des questions. Eza nini? Problème, on eza nini? Ozo loko comme un milliardaire, ozo loko comme la souli ndenge nini? Mais moi, on peut comme nango, pour gagner et loko monter na vie, oko kufa kaka. On dit qu'on a eu, oh, eza nini, peuple yo, na évité, peuple yo, eza nini, ga na évité. Na évité, peuple yo. Sincèrement, je ne sais plus quoi faire avec ce peuple. Quelle sorte y a peuple, peuple ya ndenge nini yo. Oh yo peuple ya ndenge nini. Bandeko na ngai boyoki deux sujets wana. Naza na mibale ezolanda, mais oyo nga nayebi na kobeta awa lelo ezali lisolo ya escroquerie. Arnaquer, la escroquer maman na biso na Suisse. Mais avant la kota wana na yinga nabo comprendre karma oyo ekangi ba congolais. Tozomona ba mama mikolo ba olakisa ba nzoto na wana ba réseaux sociaux. Ba mama congolaise na lobi bien. Ba mama congolaise ya mikolo na ba photo awa. Na ba vidéo awa. Ba mama mikolo penza donc ba zo la so biso le bana wala so mi pende na bango ndenge ezalaka. Mi pende on peza na malonga te. Alors la so ba parti na bango ba nzoto. Na éviter karma oyo, na éviter peuple assemblé la lokola congolais azate. Et on a une question. Et on lancé moi un message moboye na ba pasteur congolais. Est-ce que beaucoup ko conseiller ba ndimité, beaucoup ko fungula bango misute, beaucoup ko zongisa bango na nzela te, ko expliquer bango que makambo zo sana ba réseaux sociaux boyebi bozo mona me boni le ko lobate eza nini ba pasteur congolais. Donc pasteur congolais yo objectif na yo zali ka ke o récupérer ma bonza, o récupérer ba mbongo, ba offrande, o somba ba voiture kitoko, o sara ba vie kitoko, o somba ba ndako minene, o kenda ba poto, o tambola na famille na bana na yo, mais bandi mina bino botiki bango ba kizengi, ba bololé, ba zoba. Comment ba maman mikolo bazanga tena l'église tous les dimanches bazanga na l'église, mais ba jouer o sara ba bino ba boyina ba TikTok et bino bo vandi ba pasteur bo tala bango bo kipete. Biso ba auteur ko lobela bino. Ah, na évité, hein, celui qui te change, peuple, on a évité. Alors, naza sous na sujet, moussousou, et il y a moi, c'était, na bateau, bazoya, potosika. Bateau, bazoya, potosika, il faut que la place, bo, koma. So, comme il place, so, bate, kakangouba, keba, yope, lobi, ote, kangouba. So, comme il place, so, bagenda, koulian, taba, keba yopo nokilia kaka ntaba kasi so komi place oyo ba osala makama mikanda bato baza na esprit d'équipe bato bazo comprendre ndenge mamba poto etambola esenga mukanda okozwa mukanda Maître Nico Jack Bauer oyoki ya soko komi place oyo basalaka balobelaka makama mikanda bato baza posé bato bazo bandenge mboka etambola bato bolimbisa ngai bato yo bazali intégré bomona ke makambo na bino etambola malamu so komi place bato yo okomeka lelo lobi ya bina yo lata bongama tokende chez Jonga lata bongama tokende na terrain kolia ntaba lata bongama na omema yo place ya ba zéro baza rebelle ba kongoli baza rebelle yeba makambo na pe etambola malamu te on est na quatre conseils. Alors bande kona ngai na yebno sujet ya maman na biso na Suisse a escroqué $1000 a escroqué $1000 mais na otunaka question ma maman eza kofinga te eza ka to la vérité ba maman ya poto eza nini to loba na munoko nini to ko expliquer bino ndenge nini ba faux pasteur ba faux prophète ba faux Moïse
bomonaki Moïse Kasongo mwasi azobina na kata église na ye en plein culte mwasi azobina okata makino peza donc akopalusa yango peza donc wenge kosa zaiko kosa mwasi aza kobina pena donc na kata église pasteur aobwakeli bambongo bandeko na ngai est-ce que makambo bato penda basambelaka ya solo est-ce que vraiment congolais asambelaka ya solo mais bapasteur yango bino bolinga bango wana o akomema ngai na ngomba andeko na ngai keni ngomba mama bameli ye $1000 mais basengaki ye 2500 akakoli apesi 1000 alors nga na koloba boye au lieu de condamner faux prophète faux pasteur parce que ezali kombo na ye Nathan Mulamba oyo azalaki azalaki journaliste mais abimi faux pasteur pour na kolia mama na biso mbongo tout simplement parce que ba comprendre bango moko ke ba pasteur ba sala ngo bongo biso de sala ngo te pona nini parce que batango bana ba zo ba bololé ba mama ngo poto bana ngo ba bololé alors nga pe na ko profiter na ngai na sima kaka na kombo ya pasteur mo boye na kosika mongongo na lié mbongo et puis bazo lié mbongo ngo pena donc vis-à-vis mais mama oyo ya Suisse soki na lobaki na yo ke soda ya pota zoluka lisungi na robeta c'était tous les jours soda ya pota zoluka lisungi a senga kaka moi aide kutu ya mingi te 5 €, 10 €, 15 €, 20 €, 30 €, 50 €. To sunga bana biso ba orphelin bana babola ba mama veuve o baza souffrir na mboka Congo mama oyo aopesa te maboko makasi yango eza pe malamu bayibaka bino bambongo ndenge wana bakosaka bino ndenge wana bamelaka bino bambongo bayesukaka bino eza malamu nga na kokumisa na ngai mutu moko te na kobetela nga maboko te nalobaka ete eza malamu parce que ete ya baoyo batikali ntango bazokaka soda pota azolobaka eza malamu akolinga mbala nsima abanga abongisa parce que nga bamama boye nayebi te so nakobenge bolole so nabi bolole boyebi te soda pota yo ofingaka bo so nabenge nani nabenga ye nani parce que bokoyoka ye moko mama aza koexplike makambo yango eza na pasi na mawa koma bakoki kokosaka bino boye bazwi mpe mutu alobi otiela ye mbongo aza na identité mais akosi yo kende kotya mbongo oyo na kombo ya Yvette Mukala Ndongala mais yo moko ko se poser question te ke mais ndenge nini ye azosenga ngai mbongo mais apesinga kombo ya mutu mosusu ya mwana mwasi okomona te eza lokuta beaucoup comprendre te eza lokuta vraiment ba mama oyo ba mama poto eza nini eloko boeleka ba poto makelemba ba muziki Carlo tangi bino bazwe kolela bino bana bandako bolobaka te bopotaka plainte te bofundaka te donc ba mama moko nayebi te soki eza nini nayebi te mère double oyo ya Viesuza yebisanga mama eza nini mama Pélagie Mbole mama Pepe mère double oyo ya Lyon eza nini makambo oyo nazo comprendre te tata mwasi ya bana yo moto lingaka soda ya poto tikaka nga te loba nanu eza nini tata mwasi ya bana mama mami Charlotte Ntilu na oyo mama Jeannette oyo ya Sarcelles eza nini ba mama oyo boy nazo comprendre mitwe ba mama ezosala te problème nini $1000 epena mama sali na Western epende kei basengaki ye 2500 bon ote soki eza soki tic-tac soki ni ba mama bazolanda ba tic-tac pasteur alobi na ye avant nakende kosambela na ngomba il faut foutre nga transport yango 2500 mama peke kakola pesi 1000 azwi pe 1000 atindi boyoka ye moko azwa koexplike likambo yango ya makambo ya soni tolanda qu'est-ce qui se passe le collet petit au péchi mongo ebele et pas un certain Nathan Mwamba aibita qui voit un prophète moko songolo yope bolimbisa ngai nalobaki Nathan Mulamba non Nathan Mwamba oyo boyoki wana merci tolanda yo
Comment c'était, maman? Répétez sur l'histoire. À 2500. Elle a lobby, mais la monnaie. Alors, la bengi prophète, la bengi numéro 1, ils ont un peu confusion. Tantôt, on a dit prophète 4 cadeaux, et puis on a ce numéro. Oui. Ngai mutu na ngabi oyo eza numéro ya secrétariat na ya lobité ezali ngai aimité voix ya prophète nazaki un peu nazaki pas tellement sûr nazalaki un peu nayebi kombo nete nayebi azalaki journaliste. Oui, il a des numéros parce que à partir du numéro, elle a voulu ça moi. Parce que ça fait 2 semaines que la déjà. Ndeko na biso ya mwasi mama na biso ayebi moto aswana ye te ayebi moto atinila mbongo te me bandeko na ngai me eza nini comment tokozala babolole na niveau oyo motu yo oswana ye oyebi ye te alobi na yo 2500 oswana bato baoyo bana yo ozo comprendre te oyo banimero ozo comprendre yango te me tika kata benga bato benga soda ya poto lobana otuna bakoede yo bakooriente yo bakosunga yo moto oswana ye oyebi ye te moto yo tindeli mbongo oyebi ye te yo moko lobi obekela tindeli ndeko moko ya mwasi mbongo me ezalaki prévu mpona soi-disant prophète mais ndeko na ngai me ngai nayebi te tolanda kaka mpo nayebi te tolanda kaka apesaki nga kombo wana nga mwana mwasi wana nayebi ye te abipesanga naza na audio mosusu naza nango me mosusu ekufi mpo akomaki atiaki message éphémère nga nasalaki attention te namoni kaka mbinga nazo comprendre te nga tuni ye kutu ngabi ntango abenga ye moto abenga nga na ba 18 na ba 21 heures je crois. Est-ce que audio te naza na ba écrit mais oyo oya liboso ekufi oyo parce que atiaki message éphémère kaka mikolo lelo nde natali ngabi me ndenge nini nakomeli ngalobi mais c'est pas normal nazomona na télévision mpona prophète non oyo ngai nazomona ngo eza différent est-ce que na se trompe na motu est-ce que na se trompe est-ce que eza juste naza na message wana nakindelaki namona bengi prophète nasi prophète yo obengaki prophète Samuel osola na ye makambo ye andimi alobi nde prophète Samuel. Oui, numéro babaki yango te oyo abi te wana eza numéro te parce que telefone ya telefone nanga ebongaki alors sikoyo naza na numéro oyo wana mosusu koservi nango te servi na oyo sikoyo ye mpe mama apesaki yo mwa nzondo te apesaki prophétie te apesaka eloko moko te rien du tout alobi yanga tala misala ya baprofete te mpo tomoni mikolo ya makambo ezali biso tobi totala soki makambo mabe ezali c'est le moment eza moment mama alobi ke amesana na baprofete te bosiko okepesa mbongo ndenge nini mais ozomona te ke amour eza kibolole bolimbisa ngai peuple oyo esenga kaka tozala très dur avec le peuple. C'est-à-dire que le peuple, il faut la dictature. Il faut serrer le boulon, il faut qu'on ganga, il faut qu'on tombe la main mongongo pour bateau ba yoka.
maman oyo akolimbisa ngai aza na Suisse mais azaka ye moko te baza ebele na poto awa bakokosa kosa bango na makambo ba prophétie makambo ba église makambo ba pasteur yango sikoyo yebisa ngai po maman alobi ke pasteur na ye wana oyo apesaki $1000 alobaki na ye ke avant que de kosambela ye amata na ngomba akoke na ngomba bongo te il faut transport est-ce que transport ngo penda $2500 ya transport pour okina mangengege so na mangengeli ata bino moko vraiment maman ya Congo maman ya Poto maman ya États-Unis maman ya partout maman ya maman bisika bozeli bolimbisa ngai ya po na lupango awa na simawa balabala ya munene leka awa oyoki makeli ya moto olimbisa ngai olimbisa parce que lupango eza bisika te na balabala ya munene et puis na mopanzi kuna ba voisin na ngai ya ba Gabonais parce que anniversaire ya maman na bango olimbisa ngai ya makelele au cas où au micro est un peu sensible. Alors, oui, ça m'a vraiment, et comment, bozala, kosambelo ya bino ba Congolais, yango bino croyance yango ya ba Congolais, ezanini, kaba kosala monka bino, donc bino, yomo pour le bien que, oya nzambe, ezaka ofele, oya nzambe ezaka ofele, osiko yo ba bino pesa 2500, ok pesa $1000, na moni na facture oya salaki, on a $1000, mais ba maman na ngai, est-ce que maman soda poto pina, est-ce que ça faute nanga? Est-ce que nous avons un sur le Bélarbino méchamment, avec beaucoup de rigueur, pour qu'on comprendre? Mais on va sonner. Pourquoi ça mais sur la porte, on peut se moins quelque chose pour la banane, la bino, les tickets, on a chégué, on a orphelin, maman veuve, le rôle à yo, maman le rôle à yo, on va confier la mibali, baza veuve, nini tout bon qui paracoute tout est donc beaucoup ma casse, ma bête. Alors je roule là, obo lukelanga ye, obenga na tiki numéro na yango yo, obenga langa ye bo lukelanga ye na okanisa ye okansele wapi. Ah ba mama bolole boyenga na ebité. Bon, to landa kaka po mawatro. Na mingi. Propice pour la moto, à ce qu'on appelle peut-être madame de bombe là on ne sait jamais. À ce que vous combien? Alors avec la pesa 2500. Yo kakoli. Nabi naza alobite yana kokokende na ngomba te na essence na ngai moko. Soko pesa mbongo. Nabi bimba. Maître Nico Jack Bauer, omoni poni na omoni poni na sekaka eza pona kochola te bandeko bolanda soda ya poto ta na sekaka ezali marque déposée na nga ta na yoka likamba boye balobi na ye mosel na nzamba lobi na yo na ko ko mata na ngomba pona ko sambela yo mais na ko connaissance na nga moko te bandeko na ngai mosel na nzambe omona te eza lokuta mosel na nzamba lobi na ko connaissance na nga moko te fo yo pesa mbongo combien 2500 na Congo wana bozali aussi omona transport ya $2500 te ba maman ba benda bazoba ba maman ba benda ba bololé na ebité eza vraiment passé na ebité ce qui bateau yo ba ozwa conscience un jour mais bolanda kaka to yoka kina shuka Mais ba mosusu na moni prophète na bi prophète azako osalisa bato kuna namoni asengi bambongo te yo ndenge nasila mbongo te parce que ye eza différent parce que nasalisa meme motu moko ya Paris mondele ye kutu nasengi eloko te etango ake marché apesinga 40 000 nani mais eza quand même bizarre osala eloko moko te namona normalement napesi meme Matthieu 18 je crois on va bien aujourd'hui eloko gratuitement, il faut qu'on puisse appeler gratuitement. Maman, attends, yo, mon copain, parce que yo $1000 pour la prier, yo peut $6,000, maman, n'a évité de m'avoir besoin de $10,000. Si quand vous avez copain, mais est-ce qu'on va y a Nathan, Mwamba, tout bien à nous, je dois aller tout bien à ta soeur, ouais, papi, je te sors là, Nathan, Mwamba. Oui, mais sinon, tu as un cas qui s'est dit, Nathan n'a pas tout le monde, ah, c'est là. Yo, pour le bâtiment, bandeko na kati ce n'est pas la peine boyoki
Maman lobi a okangisa ye, na okangisa ye mukolo nini, a okangisa ye wapi, a ozwa ye wapi. Na Congo justice est raté, loi est raté. Appel moi babenga ki wana Nathan Mwamba a répondu à a boyine ko répondre. Et puis na ko belo moko lisusu na ba kisayelo ko moko. Soki le communique na justice na loi. Nathan Mwamba a otuna mwasi oyo na justice. Est-ce que Ochaki mbongo na kombo na nga maman na suki ou maman na bisatie Achaki Nathan pesaki ye kombo ya Yvette Mukula Ndongala ya mwana mwasi. Donc Nathan aza capable alobake ezanga te mnazoki mbongo wana malgré ye muto yebike indirectement to yebike ye muto zo mbongo wana. Mais na niveau ya loi, na niveau ya justice, Nathan aza innocent. Est-ce que c'est vrai ou pas vrai? On a le bas. Est-ce qu'on a le vrai ou pas vrai? Na ndenge ya justice, na ndenge ya loi. To yebi biso so ke Nathan aza innocent parce que mbongo oyo ba tiena facture to moni papier ya western. Eza na kombo ya Yvette Mukala Ndongala. Soki to kena tribunal devant le procureur, tu repères ça, papier oyo, et c'est un combo ya Yvette Mukala Ndongala, Nathan Loba, Ngana Ebina Makambote. Mais il a raison. Bololé Zanani. Ah, Bolimbi Sangaï. Bon, na évité, ba maman oyo, ceux qui zanini, ceux qui n'a eu qui maman lobi, ceux qui, abandonné kolanda, ceux qui tic-tac, ceux qui tic-tac, ceux qui nini, bazo kosa nini ba tic-tac, pour faire ça bambongo, mais bato ba sa ba association. Pour le basoda poto, ba fisto pelende, bato bazo sunga, bana ba etike, bana ya pasi, bana ba bengana ba école, bana bokanga ba ndoki. Oli ko pesa te. Maboko makasi, maman na Suisse, maboko makasi. Lelo rolela. Ona okangisa yo okangsele wapi. Beaucoup rapeta moi soni, boya rapepe, oyepe ko lela na réseaux sociaux. Malgré tout beta c'était tous les jours, matin, midi, nuit, matin, midi, soir, nuit. Torbeta c'était les kamboyo ba escroquerie, ba okosa bino na ba prophète, na ba faux prophète, na ba faux pasteur, na ba sena nzambe lo kuta, ba zoko sabino me boyoka kaka te, boyoka kaka te, mais na ibite eza nini, tika basala rabino boye. Tika basala rabino boye, ba nyoko la rabino, ba rabino ba mboko bo kabarate bo mitema mabe. Bo maboko makasi. Ngana ko bengela yote, na ko bengela na likamuna ke benga pasteur Nathan, oui, ala na pasteur tazali journaliste. Loko le bango nous va comprendre faiblesse na nyoba si apoto ba mama poto boza ba mama moko na ebite suna lo ba nini parce que boya telemela ngai yo sola poto boyote yo mwana mama lufungula oya papa li Alphonse moi ya Besingombe oza hotel ba mama oui na hotel ba mama oyo ya bolole na lobi bien ba mama ya kizengi ba mama oyo ya malamu bazali ba mama ya bwania bazali ba miyebi bango moko ba mama linga sola ya poto ba miyebi ko ba linga sola ya poto ba miyebi na ko ba nini na lo ba nani isa mawa mingi na ebite na osuka na awa chéri Paul na Merbo na Chartres 28. Il y a Guibert Dibanza, les monuments, il y a Caroline du Nord, Motema ya Mama Geneviève Dibanza, et puis c'est Rosie Dibanza, Oyangai, Motema ya Chico Kanyeba, États-Unis d'Amérique, à mon vieux aussi José Enzo, na New York City, et puis si à mon vieux, il y a Ferdinand Mukamina, il y a Féroce, Nakatia, Irlande, et puis si aussi Féroce Lomeka, Moyaya, Nakatia, La Défense Paris, au milieu Cambro, la Bossanité, Jacques Luemba, et Nakoba Kisambote, Nangayi, na les rassembleurs, Gianni Kabwiku, Paris Centre, les justiciers, Dijano, Mfitu, Oya Colonne, la Bundes, Samouraï, Manzao, l'italien, les sapeurs, bienvenue Bianco, dans l'élément 72, après si Dio Mandela, Godfather, Nagata Bundes, Nabossanité, José Katanga, moi à Paris, Niclette Makiese, Oya Paris, Gou, Napesi, Dorothée Mafuta,
na kati ya Gironde na Bordeaux 33 bambote ebele Rife Makiona le docteur et puis na kosukisa na Géry Lubaki na Maman Louise bisika bozali na Belgique bambote ebele Nina Exotique Boutique na kati ya Arpajon na 91 na pesi Patrick Koulosa oyo kaka ya Arpajon na 91 et puis na kobakisa bambote na ngai na bino nyonso tu o bolingaka soda ya poto pour s'abonner epele émission oyo ezali po eteya na sangisi mwa ba sujet mais oyo ezosala pasi baza ko escroquer bino facilement na éviter so tosuka wapi na makambo yo mais nzambe alola pambola bino Anita Molenbeek ya ba Anita bambote siko zali ba bizu ebele merci na ba conseil na yo merci na soutien na yo na bosanité Maman Gisèle Nkumu na kata Poitiers bambote ebele na kobakisa mbote na ngai na Grâce Anderson les vieux chinois bambote no yango wana Kobi petit na ngai Cédric Kobi les justiciers na kati ya salon magasin Château Rouge Évreux la Madeleine nzambe alola apambola yo en tout cas merci na suki awa komi na prochaine émission Monique Kasi soso ya mboka na bizuno yango wana ya kulutu na yo soda ya poto JDK mopa mokonzi boyende zalaka le 19 juillet hippodrome de Vincennes sokoza na mukanda te soki oza na mukanda te na lobby soki oza na mukanda te na répété lisusu le 19 juillet hippodrome de Vincennes dans le 12e arrondissement wana na Paris soki oza na mukanda te ni la contrôle systématique bauti komona bandeko na biso bauti ko refoule bango ngai te muna opekisa yo mina lobika soko oza na mukanda te otuna ngulu suki awa okomi na prochaine émission ciao Si vous avez aimé l'émission, n'oubliez pas de laisser vos commentaires, cliquez sur la cloche des notifications, likez et partagez. JDK John Diamonika TV, votre chaîne. Papa Soldat ya Poto.